À l'époque, on a ça, il y avait théâtre, il y avait école pour on a Saint-Georges. Il y avait école, on a Kitambo, on a tout ça. Après, Simbité, on a mis balai, vie à Vanille, la coin naïe, sous a continué à la lumière. Après, vie à elle, on a ça là, groupe naïe, à Bandi Goluka Batu. Dès qu'on s'en a la ligne mingi na zani lobby, na Sindundu Nyanya, na Clarisse Nyanya na pesi moté. Habité to rana petit frère na biso mo sa ligne apema mbati ya pour la ligne ngoto. Ngama ba caméra na ligne ngoto de pour moi na. Ba yo sala groupe na bango nana lumière. Ba yo sala nana lumière na ba souza mono na ni comment ina souza. On a pété d'ambata na matanga mbonge souza wala. Tembe na tembe. To les gars, première émission. Voilà nouvelle vague. Première émission de les gars, pas Esaïtanga. On a aussi ça intermatongé. On a mon Belvin d'Azoya, on a récité Belvin, Belvin a troisième lot. La nouvelle vague. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air, bonjour, Nabiso, Nabiso, Baïbolina, Nabiso, Mingi, Baïbolina, Black Line, de la presse, en tout cas. Biso Petolina, Camille, Bino Mingi, j'ose croire que vous allez tous bien. Merci beaucoup, Balanignon, tout, Balinga, Congo, Suisse et télévision. Il y a les boss, le boss, c'est celui qui donne avec la sueur de son front. Ça a raté, donc, rappel, ça paye ça. Merci beaucoup, les boss, pour l'occasion, en tout cas, pour y avoir les cas du sous devant. Abonner la biso devant Bateau Balinga Kabiso. Voilà, aujourd'hui sur ce plateau, je ne suis pas seule comme d'habitude. Donc, nous avons invité Nangaï. Nous allons les découvrir ensemble. Et Longo, Biso, Nabino Montréal. Si tu as le même langage avec moi, pour que tu aies des émissions. Voilà, bonjour Mbappé. Bonjour Black Line, bonjour Nabatutu Rolanda Biso. Bonjour dans Kolonzambe ou à la Lissarabiso, à la Moussibiso, après ça biso paiement. Au moins, il paiement. Il y a des belés, la minute de l'eau, il y a mort. Il y a des belés, il y a des soins intensifs. Il y a des belés, il y a des makama, il y a des tu peux s'inzambe le roté ngana yo bato masumu na bato ba la biso bato masumu zamba la sibiso ala musibiso en tout cas pesibiso makasi na nzoto en tout cas na pesier matondi na do profiter pe na occasion ya repesa mote na vie na nga de tous les temps de tous les jours atika nga lever ça mais coucou le nécessaire ya maman aimé coucou ba mote na yo pourquoi pas na ya Bob Zatara el roi mokonza mboka ba mote na yo ve na ngai na to mona Patrick le banquier, papa chéri, Patrick le banquier, mobile et Pembe. Ceux qui n'avaient pas dans calame, héros, la Roma le roi d'Orcas Boloko, qu'on a tamoulé dans la Moutuka. Patrick, papa chéri, le banquier, Bamote Nayo, on a demandé à Zoulor, Kozi, le capitaine de l'équipe. Dans États-Unis, énergie, na Suisse, énergie, na Suisse, Loba Toyoka, énergie. En tout cas, na pesi mote mbatutu. Na profité de l'occasion, na pesi mote na maman vie à Queen Mother. Il y a Mami Kula. En tout cas, sincère condoléances na bana nyos sur la nouvelle vague. Voilà. Y compris Ngamo. Les anciens des nouvelles vagues. En tout cas, sincère condoléances parce que de père de mort à Bisso. Chief Richard Moukoko. Oya comment ba film ngana joie. Oya legisa ngana ba scène de joie. En tout cas, maman vie à côté dans Paris. Aza vraiment Mkolo Matanga et si la rambango pas voisin mais pas Kolo Matanga et continuera bisonde to koufeli en tout cas on a mon chef Bronli tout c'est vos artistes comédiens nyos ba koufeli artistes comédiens nyos ba koufeli oui on a disconvient pas mais Adam on a maman fille Hervé Aurore na Londres na PC Moté Zoulor aussi aux États-Unis na PC on a bana maman fille en tout cas ba Véron Bilembo na Angola en tout cas ba Fifi Miel Nami Kilwana donc toujours là Richard Moukoko on a profité pour on a lobé na maman matanga na présenté ba sincère condoléances na ngai na Miss Lolo madame Sibolo auto perdre grand frère na yana bango liboso Miss Lolo madame Sibolo Zambe na pesara Zambe pas zora en tout cas tous ensemble na yo bible les recommandé biso to lela na ba auto to lela na ba maman le qui droit nous sur le auto peut-être yana bango liboso auto kufa kala mingi ti awa donner auto un message et ça livre ma passe donc c'est ça. Voilà, nous continuons Mbappé le lot aux anato le la makambo théâtre to mi ke to kota na mingi mamba musique théâtre na ku fait le chef na ngai ku fait le chef na yo Richard Moukoko donc ba tout bolinga Elvis un fou que na matanga na ku fait le Richard Moukoko le chef na ngai donc ba tout bolinga bolanda na matanga ça vraiment bien le matanga mais Richard Moukoko occasion ni bozaki na ye ozoko misa ibele bon en fait c'est Richard Moukoko on a yeba na nouvelle vague à l'époque nouvelle vague et fungwa mi si je me trompe pas ba 2000 to ki ba 2001 si je me trompe pas vie à Longwe pas Muyombe gauche alongo pe mbinza ofute na kitambo ba fute la ki lupango moko na koko na biso abota mama biso
À l'époque, on a ça, il y a théâtre, il y a école pour on a Saint-Georges. Il y a école, na Kitambo, on a tout ça. Quand on a vu ça, il y a ça déjà théâtre. Vie, il y a ça la groupe na bango Nana Lumière. Ça la Nana Lumière, on a sous ça, moi on a comment on a sous ça. On a bêté d'un bâton na matanga mbonge sous ça voilà. Na bêté d'un bâton, ça la Nana Lumière. Et si mité. Une grande dame bon le. Après tellement c'était un papa na maman, ça moi on a té. Mais ça, on n'a pas naïoté quand même. Bon, on a ça. Tu continues, il y a une histoire dans bêta. Après, si mbité ba omi balé, vie à Vani na coin naie, sous a continué dans la lumière. Après vie à Eraninga sala groupe naie, abandi ko luka batu. Dès quand ça nanga na linga mingi na zengné lobby, na sindundu nyanya, na Clarisse nyanya na pesi mbote. Babité to rana petit frère na biso moi ça linga pe mambo théâtre pour la linga ngoto. Ngamba ba caméra na linga ngoto depuis pour moi na. Il y a la maman vie à tout la nouvelle vague vie à Queen Mother il y a Mao moi c'est Jani Akala Mao Souza Souza de tika rien dans la lumière Fifi Miel abando boyo tsona ba scène oza ken en nga tu peux monter nini kasi bosco ezali nada monter dans sur la mambo ya bato ya malonga donc Fifi Miel il y a Papinga dans les bourgeois, Zouloir Crozi, le capitaine de l'équipe Eloge Kinzonzi en États-Unis. Personnam, Cédric Toleng et Charles de combat. Chief Akat Chakoufa. Divai, Temena Tembe. Tobanda Siko, on a tous les cas. Première émission. One nouvelle vague. One nouvelle vague. Première émission de les gars et pas Esaï Tanga. On a aussi ça, Intermatongé. Ouaktira Oye Bango. Intermatongé à l'époque, Fououami Sika. RSI, Libiso de l'émission. On a aussi chaîne Canal 5. Toujours la chaîne où on a recruté Batou. Tu recruté Batou pour nous retrouver à ma communauté. Tu recruté Belleville. On a mon Belleville dans Zoya, tu recruté Belleville. Belleville a 3e lot. Il y a une nouvelle vague. Tu recruté Batou. Et madame et papa tu n'as pas appelé ça baba mbongo aller ça baba ma pégaso son et talingate et pas nanga aza et pas nanga collègue aza mwana oyo et pas nan c'est pas si là t'es mam c'est maman on appelle ça même moté hein toi épargné non mam c'est maman salaire t'es kuna maman salaire t'es appelle ça des carrés bâchés à boire rappeler ton monde à bateau bayar ba finga à boire oui à boire à peut-être ba finga ratin yo so mona dorka ça boloko avec na tv finga to deux carrés bâchés à to tonton ya baba kuku ya goté business so moni ya ba cook à na tv koloba mbeko ko biso taka batu to wa ko recadrer batu OK donc tout le monde a bunga kinzela pour na mams ba recadrer mais ndeti nga peso bungi na recadrer pe na beto na pembe mambosili maman po diko na CP sanga na ngote donc ça veut dire que ndeto banaki nouvelle vague on a ti maman vie anem taela biso Richard Mukoko état que metteur en scène a komara filmer mambo bele azana en tout cas personnel azaki pemna na ba potentialité moko ya makasi Chief Nanga Richard Mukoko ndevi ya mtaila bisoye ti tozi pena ba temps belé na ye ba film ba qui viva verra ba nini nga joueur na qui viva verra na joueur à moi on a vu de loin à l'époque donc tout cas ezara vraiment bien Chief Richard Mukoko aza mwana ya via donc lelo na théâtre ba tout po ba ye ba Richard Mukoko ba ye et pas via mais pas via Richard Mukoko wa ku fait ça mais bon ça trouble ba ne ba mi ça trouble nouvelle vague jamais ba tika bi ça trouble Naza nana ebisana ni mono nani c'est qui encore oxygène il faut ça l'attention vous comprenez mono oxygène il faut ça vraiment très attention makambo le bo tenir compte nango azanani banana tango ya kasavu buti lelo na tango afati beto oxygène nana matanga wana eza ya famille botate bien sûr soki Belleville aya na matanga wana etaki ndanda bimana Richard Mukoko wana zela to kosukola yesima matanga eza ya batutu bien sûr mais tout le monde a responsabilité belé Belleville a sali a longoli matanga Richard Mukoko na moka sana waneza ba na bien waneza ba sambla Richard Mukoko andoza ngata $10 aya na biro na bango kuna luka $10 pour que cet examen ba pesa été ba bengana ba wela ka bomo ya mutu oui ngana ebisa yo nga fana ba ko tenga mati obi ko tenga koma donc so mati likolo so si moto pusani okiti tukuna ndo komina côté Richard Mukoko akufaki ngana mona ava kufa ngana to kuta na Richard akondi na kutane côté na sima prison
un moutazaki na posa lisungi te un moutazaki na posa lisungi boyaki kosunga ete oui mwana na belle vie toyebi akomane kuna bibembe kuna bembe obi kuna bembe ti mama yindule o kaka wana donc ça veut dire que batika kombouye bato ndeti nga na ya kolela Richard fait une nouvelle va boler la Richard beaucoup mais ça trouble na réunion to bimisi trouble te ezalaki chef na nga na pese mbote bon lui tout sevo na masana nga beau garçon biso pe na nouvelle vague toza na organisation na biso tosala au moins les anciens de nouvelle vague toza pe na organisation na biso tosala ndenge na biso pe tokolelela o azalaki chief na biso réunion première réunion ezalaki na epa major solo solo bisadi dite bien sûr que major so bisadi solo solo ye wana raso bisadi biso benani donc ça veut dire que to déléguer deux personnes nga ba voice oyo nga ba net nga ba pexenga pena ko kete pona nga na ke réunion na na pesi mbote na famille bota na obanga nani na obanga nani na kobanga nani na famille bota na kobanga nani na kobanga nani bazoyela te loko za na ngote atuka na pesi mbote na masala nga pomba ya swag kalo boutique pomba swag ba mbote na yo mon ami ozo comprendre par rapport à makamotali donc nga na za loko banga te to délégué ki batu ba kende wana to yeba nini ndenge zo kende o et c'est passé beau garçon bon lui tout ça vos chefs na nga ba komi wana bana mo bandi obimisa désordre wana leki ya mwana nani pas saleté géri wa ali tutu géri Mbappé pardon lobi mon a saleté camarade Lumumba wa kufa géri za mukolo makasi ye chance loin na vie donc vie na yeza passe géri za muto famille na yesa la raye géri aza mari de nous ya ba leki na ya basi ndeni muta aza géri ka gérer ali tutu géri c'est un responsable de responsable aba ne bazarabi mo c'est arabe yo yeba te bana bana gauche ye na droite donc ba ye wana bandi ko menacer chef Broly bandi ko menacer masalanga beau garçon o bo finga ki biso to finga bino bo tindi batu na bino ba yo finga mama via pe na ndenge te ta bimisi bana belé to za belé nga pe na leka na finga po bana na ba yeki wanga na répondre bango te nga na ko ya répondre kaka o ya tinda bango mona na belle vie po nga na muninga bana na te nga na osimaka mona na belle vie ponga la chef à belle vie on a mon ati belle vie azoya na ba jipe wana je me sais mais rose oya bi jipe wana o da ba boye be fanga na lobana ete yondo yebita za hypocrite nga na fana ni batembele na lala na ye Mbappé olobi na lala na belle vie na fana na batembele na lala na sens nini to fana ne pas vie quand la biso ni sika mo OK ensemble ndako to fana sika mo to lala sika mo to liaka to zala sika mo na yebi aza hypocrite Aza muto aotina makamuna sese. Ka pena ko to benga belle vie hypocrite na nini. Kasi omoni bana nini so baleka na ba TV po ba finga batu bona ye. Ye muta kocha bango. Bakena na restaurant na ye kuna. Apesa ba mbongo aliesi bango ba mapeka soso apesa ba la ba finga. Mais so ye na TV le roi muto mo bo aza innocente. Na ye bien muto la sanga mona na belle vie azate. Bino boyebi na komba belle vie mais ngana ye na komba Belinda. Na ye na komba belle vie ne ya. Tout le monde a mon année bazo façonner belle vie et pas vie. Au moins maintenant via mutu ndenge zo changer ndé bazo façonner mutu ti pena mutu comme ndenga za lelo. Ba geste na ya sala histoire abino. Quel geste? Ko sunga ko aider et sala abino pas. Asunga ndeti nani? Ko ba ndeko ya opesa mbongo ba matanga za yera de pas. Te pas mamoli. Preuve yango passer par Richard Mukoko. Mbongo uta poto. Na tindaki. Bato poto batini mbongo. Pe to la ndela mbongo bato batini mbongo. Bon, de toutes les façons, kosunga mutu za omoni na bon moibo. Na beli oye, o meminga na hôpital, o sasinga ba examen, o somenga ba kisi kosunga mutu yango. Mais soki mutu déjà kufi. Mo we, omoni Richard Mukoko nda dayo wana. Ma munyo so yesa ma yebi na ngote. A mona ngo pété. Il fallait ba we la nanu mutu ba moy. Ke ba we la ibembe. Richard Mukoko kufi na kati ya ndaku. Akufa ça 2 jours na kati ya ndaku. Pena kata ndaku ya manzanza. Porto bola tsone za ba voisin na bango ya kufina ndaku manzanza 2 jours. Nous sommes go zo na mbongo traitement akena na bureau na bango ko senga bango mbongo ba pesa yete. Belleville c'est na habité Belleville na roté Belleville c'est ndoki. Maman zo loba o donc ba te belé ba zo tala ba yebi maman zo loba. Belleville c'est tchor. Quoi assumer ngo mambolo. Oui. Belleville c'est tchor.
parce que un moto aza na posa c'est là un moto aza na bon moy un moto aza na bon moy ana posa lisungi asunga qui était est-ce que yo zala asungi était vers Richard kufina ba souci na mambo belé ba boki si ye kuna na Bellevue oui kasi ba longola ki ya da metteur azala ki metteur en scène na ndoko ba filmer mambo belé bolongole na côté wana boke otsaso yina ne gi pas mon reçoit la bangi bo botie wana donc ve a se retrouver souté abeli ke na biro bo pese mon a se soigner bo pese été ami kangeli na ndako mais asa ki crise ndenge za mtutu akosa la crise asa pe crise eza du elobité mais kozanga mon akisiti kozanga mtu akosunga ye ezalo wanga na chaîne nga na sala so le na beli chaîne wana ba soki pa na ngai na benga bango à part que bande ko na nga ba wa active ba ya gote tout ça ba ya ba lisungi déjà chaîne nga ba tina mbongo no soninga ye ba toye ba ki ba azali côté ya Bellevue mais azali ki muta famille libotate azali muta Bellevue ko koma ba filmer mambo belé vous comprenez azali oh mais notre fait pas Bellevue comme ça ba scénario ba mambo belé c'est problème il faut ça il faut assister à Koufina va soucier belé totika moli moné pe manakimia atiki famille na ye atiki bana na ye atiki mambo belé totika Richard Mukoko pe manakimia matanga Richard Mukoko eza fêtité prendre pesa ba tuba ba invitation ba pona bilongi yo ya tete eza pe ngana ko ya eza matanga ba bakuku te eza matanga famille bota te est Bellevue to ba bakuku ba famille Mukoko ya matanga famille Mukoko pe yeba amoni yondo sa émission yeba ndo sa émission na ne monde tala kao oza sur famille na hotel okomi ya batu tout okomi populaire toi on a trois tendances toi on a famille biologique au monde qui a famille Mukoko tout baza tout ça na famille odara ba auto ba amis et connaissances biso ba amis et connaissances ba collègue à musala mambo belebe to ko ya otika faire net ngana ya otika faire on a famille côté na mona muto abetanga te muto pas osangela lo rate mais dipina ele bino boko ko dipina c'est qui moi si ala ta kaleso et toboka na age lelo na temps lelo na moi lelo ala ta kaleso et toboka to ngona ba singa pembe ba singa noir ba pemba mbolo ba yo mona yo dipina moi ça salité dipina moi ça salité perte blesse que yezo na lobby dipina moi ça salité palata ba collègue toboka ba cycliste toboka tonga ngona maboko c'est normal boki na ngoboy mais hier to bango ba le kana TV ba bêtise ba zo ba yo to mona on très que bino ndi bobandaki bo filmer Bellevue bo ça ba boy na ba comme problème to so là le champ Mukoko aza ba tutu voilà le champ Mukoko ya kufi ba tutu fa ba ya voilà ezali na ndeko na biso MK ya kuti MK ya tu wana azaki mo zinga azo filmer Bellevue te MK ebi ku Bellevue te ah MK bi Bellevue ayebi yete MK bi Bellevue te azo filmer ni matanga ndenge ezalaki ba tutu bazo lela bango ba yewa ne komi ya tindika simba tindika yekuna c'est quoi cette histoire mais toi on t'a boy ne bo filmer c'est normal MK na biso bien MK lo ba rango bien yebi Bellevue te ya ina matanga moi matanga ba baze bela zo filmer na ye batune ba olela ba filmer Bellevue za nani pour côté à côté tu combien de filles ba filmer pour côté tu combien de filles ah scénariste munene le so to moni le habitude na monde théâtre na monde théâtre mtaliki sila actuellement zate na monde théâtre mtaliki sila actuellement azate point barre kotangila nga ba Bellevue on a Bellevue Richard Mukoko yemo akufa o autokufa aloba ko ba émission ça abi Bellevue fa zonga rejouer na no jouer kala azano mise ba fiction donc on ça va cher des poules Bellevue va jouer raté on a dit mon on a bien la nouvelle vague azali so jouer pour nous ba propos teni eza ko engager ngai so ba ya la plainte ça va pas na hote ba pas na ngai donc ça veut dire que mon année a jouer nous fait faire que mon amena que on m'a vu en or cadré bien mais le lendemain bisa ça là l'expression faciale na ba tête et nota là l'expression faciale les athées l'expression corporelle les athées donc en raté ba bloc belé donc ngai bref ba na nouvelle vague bota mutema okita to ya olela ya biso grand frère ya biso chief to ya olela ye to ya tika faire na biso to rendre bon mange est-ce asuka que si na pas osana matanga wana bon na yebite mamba sila na yebite mamba sila na Richard Mukoko la na yebite na bi relation na bango mbalete anga na olobela ni
na lobela itake te ngana zo lobela itake abakourte na minto na lobela itake abakourte nazo lobela ke oui ngaza abakuka vie rien n'empêche que to ko lobela maman naza abakuka vie so tali guerre e bandaki e bandi de kune bandi te ngana lobi boy naza abakuka vie siko na bige awa na lobela mama Richard Mukoko etake chef na ngai ya nouvelle vague na lobela etake etake famille bota to les abakouk o soki ba pêche love soki te na lobela etake mwana ya nouvelle vague ya mama vie ya Queen Madea kilo ya monde vous comprenez na lobela ke o chef na biso ndenge to yolela e point barre na roya wa mama o munanga na cinquantenaire o munanga yi o munanga na vie mortuelle o munanga na cinquantenaire o ko munanga yi na banga nani o ka ya na ba je mutali boso bi magali boso na ngana coup de tête liko fite coup de tête comme maman mo ka ko ya amoni bo kana yo mona biloko te o mona o za pentacle troisième za pentacle donc o ka ya mutali boso na tuna te na lo bate coup de tête akoyi wana après ba ko benga ba soda ça va nini si la belle vie si la rapport ma belle vie te botuna nde ba belle vie vos fingers koto na mona ko ya mara mutu mo la te ba bilam ama sa na mutabi bembe na service ya baba bibembe dès que ba service bembe ba me mara ba circuit wana ba la ta mo ba bilam ba pembe ba veste ba pembe ya ba bleu mona ma mutu mo ba abi bonio kolie dès que ba tika bleu wana bonio kolie to ko finga ya la ta ba veste ba tisa ba kiti abi a changer ati veste ya bleu so veste ngo ya bibembe mo ba to ba me mara ba bibembe a côté na compagnie avec masumu ça ba wana nani ngwana oh ya ma émission là o bosani non yeba sauté autant ya baba to belenga ya baba to bele yebi nani merci voilà ta ba veste ona ara so mu na obo princesse ko na na princesse lo ma sukuna ni wa bilo mo c'est bon bon yela yo ngana ta déjà na risque déjà la wa sardine na Congo to mona kan nzoto pa mamuto tika so na Maroc puis boy la septième bagarre ça quitté septième bagarre ça na yebiete denan ah na yebiete mtoto akomwa tant dipina la bino bo fingi yaya na ye yazo ye ngana mona ndika mona dipina ngana bifiona anot mana masananga alata masananga mona ga bakaleso to boka na limite maman de voni bokola ta kaleso to boka balo eza nango dele mona mwasi na moya lelo ta bakaleso to boka batonga ngona basinga mabo baba ko finga kwa ni tenga fingita ngana eka olobati esa ngana fingi alors on est tous sommes dans mon abi Elvis ça ma komi la yo finga ta lobi ni na ça elle a dit que là ta bakaleso to boka na lobi ni ngaza atalek na mwasi na voni boya pembe boy ko nani Dariana ça rola ta kaleso to boka na roya ne pe liboso ala salati kaleso to boka ta moi mukie ku ta rola ta kaleso to e bongo ye mama koko boy mutaba kuti ba bimane na ba terrasse soka langwe ba bimane na terrasse ba bimane na ba tunnel ba porteur ba tumo kilikili est-ce on a moi c'est tele longi na ye mona moi c'est me ngaba na ba bwana nzoto bien wana yo mto mona ngo so tali ba to ba bimana na ba shege o ndi matin. Ok, c'est bon, merci. Voilà. Merci beaucoup, notre très cher fidèle internet de Wana Montréal. Azo signalé déjà que tu comme la mission à Souka, déjà. Déjà. Programme matin les années. Bon, but de la rap programme, on va avoir dernière réunion à la milité, on appelle ça ni na Souka, to ya. Ngana oya na matanga. Ngana osenga to le Latif Richard, la kimia, alayi mutu ya kimia, alayi mutu ya nini. Soki bongo ko yana ninga bazuwa ya bolingo na bino zelia. Bakuna mobali après atana ve monter to sokola ya bolingo nani kaso belvie zo yona nenga bazuwa ko bazala rapet ah baba bino bobi bisaka belvie ba problème bobi bisaka makabu to kolati sa lingwanda to sokola na 4 heures so bote ko ba belvie te baba ko goko tsambongo te est-ce que ngapela ko craquer belvie parti nini ya ye nzoto ko kaksenga il paraîtrait que donc bino boko tsambongo ndina komba belvie so botangi komba belvie te donc te bazaki ya kolala yango ba okanga matanga to pesi no matanga et le bata gote bokanga pe to ke na famille na bango te bino te problème boya matanga te mais siko bato bawela matanga to sandeli netinga personnellement na oyana nga mais tellement de koma ya ke matanga na biso bato musu bato ba oyate nga personnellement na oyana nga pe o kaka omeka na biso ke coup de tête ils appellent bien tout le monde présence à Mams Mams c'est une relation na yé matanga za mamboya
relation ya mutu ndenge bazali na intimité eza caractère na eza comportement na ye asangana na bato te azaka même ça sangana na bato même ça ayaka bamatanga bato ebele même ça ata mutu malamu jour ozwa tard omona ye jour ozwa tard omona ye to akosoane okomprendre ke mutu malamu belle vie aza hypocrite bon de toutes les façons mpe natangi koma mona moto donc biso tokoya na biso sans problème donc c'est ça neti ngai naoya nanga matanga ya Chief Richard naoya mpenza. Ok, voilà, merci beaucoup Mbappé d'avoir répondu à notre invitation. Yarobaksa Soke Zali. Yarobaksa les anciens de nouvelles vagues, en tout cas, organisation qui est bien habillée, qui est filmée la Zawana, bon, l'un tous ces vos énergies, le bateau Kazawana, Hervé Aurore Azana, Zouloir Kozi, Eloge Kinton Zawana, Ramon Benazana, tout ça l'organisation, rock, Nangola Zawana, tout ça la Maramou. Les autres qui sont rock bordeté, rock biso papa rock. Donc ouais, nouvelle vague. Donc tout ça on a tout ça dans l'organisation, tout ça là, tout y a pour rendre hommage à Soukapa, pas d'acquis quand fois nangai chief nangai, la nouvelle vague donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Balandia Congo Suisse Télévision, merci beaucoup parce que vous étiez très nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Merci beaucoup à Dariana, merci à Matutu Obanda Kabiso, merci à Jeka, le grand réalisateur. En tout cas, merci à Papa John pour l'occasion qui toque au boss comme le Papa John. Hein? Voilà, ouais. Papa John, le boss. Muto ala mutema malamu papa fumwe biso mutema. Donc sala ndeba ngapenda ba bosser. Na ebi osala musala bien. Voilà, ok. Mais tu me souviens quand l'émission où il y a ma banque. Autant aussi l'émission là mutu. Bande vanera na 30 vues. Voilà yo mutolobi. Voilà, bon continuer à s'abonner, à liker, à partager et c'est là comment on va. Il y a des presse là va faire c'est moi taille na yo. Mbappé aussi c'est émission télé. On finit tout là. Il y a gocha fini presse. Oh, donc qu'est-ce qu'on a fini? Oh là ba veste ba t-shirt ba kit. A changer siko veste. Est-ce qu'on a veste à bibembe? Il y a blé. Veste à bibembe siko ba blé. Ah non, on a formidable. Voilà. Merci beaucoup to kuteni balasima.